biso bango yeyo tozokende église awa toza na de bonhomme omoni mai ndenge déborde tala bato tala ndenge bato bazotambola naye wana na kati ya mai oyo ngai na mai moni tala mai ebandi banda so de moto ya de bonhomme on a pont. On est deux ans, on a pont. À la maille. Moniango, nazana maille. Le bagito longola ba ange, ba longwe tala conséquence ko longola ba ange. Papa mawa oba na biso yango na place ya na boye ndako na biso yango ni sinzi na mo déjà attention na jaka ego mo kitama kimie coach est-ce que toi est-ce que biloko ezokita était congélateur ekiti na Niko bengi wazidi abase. Niko tiga bani. Basi manda kunyoso mai. Jamais vu. Le Kasangulu coupé en deux. Regardez. La route est coupée. Nous sommes sous une grande inondation ici, nous sommes dans la comme vous pouvez le remarquer, tous les besoins
mairie. Il y a des gens qui sont perdus. Les gens, les enfants sont dans la cage. C'est pratiquement impossible. En tout cas, vous ne pouvez jamais imaginer cette calamité. C'est pratiquement impossible. Yalobaki na ngai akotina nzala yango ya bilei te, nzala yango ya kolia te, nzala yango ya liloba na ye. Alobaki na ngai akotina nzala yango ya kolia te, nzala yango ya bilei te, nzala yango ya liloba na ye. Olakana mokili oyo ya se malembe, malembe. Moninga tambolaka na mokili oyo malembe, malembe. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Malembe, malembe. Nous avons na mokili oyo malembe, malembe. Malembe, 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 malembe. Bonjour Libota, toza na Metendi, na Sima Wendie, précisément na cabine Maemba, au départ D. Voilà qui n'a Butumbulu et Betty dérangé biso, voilà maintenant l'érosion, autre côté Nangoka. Bon, avenue est là qui bien lobby. Nambola ou Betty, il y a un salut été, et ça les gars autour de nous. Ouais. Donc les gens ont cause Nambola ou Betty, Nambola ou Betty belé. Il y a un mot de la photo. Il y a la photo de ce koi, qui n'a qu'à faire du boulot. Quand tu es nassé, et donc on se retrouve à moi, on a battu l'image au monde, qui te tous en 4 ans aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as Shekina. Dans Shekina Tondi. Shekina, Lisa Shekina.
kati ya lelo dimanche na ntongo biso bango oyo tozokende église awa toza na debonome omoni mai ndenge deborde tala bato tala ndenge bato bazotambola ngai wana na kati ya mai oyo ngai na mai moni tala mai ebandi banda sode moto ya debonome ana pont monde toza ana pont tala mai moni yango naza na mai olobaki tolongola baange balongwe tala conséquence ya kolongola baange ndoka papa mawa oba na biso yango wana place wana boye ndako na biso yango nomoni ezinzi nango deja ekomokita mwa kimi ekoti est-ce que Thomas est-ce que biloko ezokita ete congélateur ekiti na butu niko abengi bwazwili abase niko atika vane asivemanda kunyoso mai jamais Le Kasangulu coupé en deux. Regardez. La route est coupée. Le Kasangulu coupé en deux. Regardez. La route est coupée. ndoka papa mawa oba na biso yango wana place wana boye ndako na biso yango nomoni ezinzi nango deja ekomokita mwa kimi ekoti est-ce que Thomas est-ce que biloko ezokita ete congélateur ekiti na butu niko abengi bwazwili abase niko atika vane asivemanda kunyoso mai jamais Nous sommes sous une grande inondation. Ici, nous sommes dans le site de Galassi, mais l'eau vraiment a inondé d'une manière que vous n'aurez jamais l'idée. Ici,
Comme vous pouvez le remarquer, toutes les maisons sont submergées. Il y a le bien qui sont perdus. Les enfants sortent en cascade. C'est pratiquement impossible ici. En tout cas, vous ne pouvez jamais imaginer cette calamité. C'est pratiquement impossible. C'est que vous pas commando. Na filmé binote na ndeni. Na filmé yo. Mwana kuna TikTok kasiko. Emmanuel mtakumba bwa. Kaka. Emmanuel yoza biso pete. Emmanuel. La famille. Oh vidéo tozo sala. Eza vidéo ya suka. Toyebi te nzambe moko azwa contrôle la biso. Nga Karine. Mai ekota cette fois-ci. Erreur to sala ki fala ki to bimata. To bimite to vandi likolo a betage to komi condamné. Bandako nyonso ezindi ezomonana te. Po biso tozwa ata secours awa au moins batindela biso bakano rapide to baboato. Eloko moko toko récupérer a lisusu eza te ndako ezindi tina mutu. Tokimaki na immeuble rez-de-chaussée nyonso ezindi. Nzambe kaka azwa contrôle. Bino bato yo bozali nzambe abimisi biso tomona na kaso abimisi biso te. Oh vidéo ya suka biso tosali. Nzambe moko ayebi tolenge azomemela biso. Merci. Bazokanga bambula mena tala sukuni awa tala mai mituka ona sesalaka medini na tala mai ta mituka Bonjour Libota, toza na Metendi, na Sima Wendier, Sima na cabine Mayemba, au départ D. Voilà qui n'a Butumbulu et Betty dérangé biso, voilà maintenant l'érosion, autre côté Nangoka. Bon, avenue est là qui bien lobby. Nambola ou Betty, il y a un salle été, et ça les gars autour de nous. Ouais. Donc ils ont un cause d'amboula ou Betty, Nambola ou Betty, il y a un mot autour de la photo. Il y a la photo, monsieur Sekoyi. Qui n'a pas de boulot, côté sur la C, et donc on se retrouve à moi pour la nabaque de l'image où on a difficulté aux gens en 4 ans aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as Shekina. Dans Shekina Tondi. Shekina, Lisa Shekina.
kati ya Shekina